Bana Angola, bana Luanda, bana Mokili Mobimba, bana partout, c'est votre humble serviteur Eli El Pro. Tanto kitaka, seke mambo beyaka, vedi balobi awa toena kilelo, balobi boutique et mamenga boutique roi da moda balobi awa marambuto eza marambo kilelo marambo sika. Awa toza précisément na kati ya Kasenda nde bozo mona boutique o kitoko nyonso kitoko eza na kati ya Kasenda awa na roi de ya Kasenda précisément ana sira référence Kiboko le club. Et si kawapi ba maman basi bandeko mibali boliaka piche bo mesana ko telema awa na roi de boutique da mode eza awa vedi boya bo somba bo lata kilelo parce que awa nyonso eza kitoko awa eza bilamba ya solo ya nord awa o ba kenda kingwanzu basala ki boezate awa soko ye yo mo confirmer tozana ba basket ya solo tozana bilamba ya solo so bomo na ngamoko Eli El Pro na telemi boye veut dire ils ont la bocacité à boutique de mode à na Kasenda. Balobi partout ici quand vous allez référence les amants sol ngola tara chic basi mibali boko tara kotara awa ne boko découvrir biloko ya sika. Voilà. Nous allons se présenter et Mamenga boss ya boutique Roi da Moda ya Moda Loka. Nous avons invité Bino après avoir fermé pendant quelques semaines dans sa réouverture. Il y a boutique qui voit la moda, il y a un semi naba, au nyos balinga volata kitoko, au balataka dora, au balaka bozambe, bozambe à fani na kata originalité, la moda bien si nous voyons la boutique voit la moda, kuna boza décide, beaucoup de pièces, hein, tout original, voilà. Donc vous invitez, vous avez belé, va prix à bien, va promotion à bien. Nous avons Kasenda na roi d'Oche, Pemena, discothèque, Kiboko, Lolo. Voilà. Boya, na boutique roi da moda ya Emamenga. Lisusu toza na boutique Roi da Moda Kasenda Roi d'Oche ne peut pour nous éviter ba fille ba jeune tout nyonso ala taka bien toza elamba âge nyonso ba parfois bien hein monde na bois kami ah Zara Roi da Moda kwalinga oza sexy kwalinga oza normal toza awa bilamba original ba solo tsunga wow oleki mdalanti zolo fio ana leki za wow tanga na bois kami ah na bois kami hein Roi da Moda boutique boya belé toza na promotion makam nyonso na carte de toujours de par rapport toza ouais yo na bois comme makam nyonso na carte Zara makam nyonso to pesa makambo
boutique Roi da Moda ya Emma Menga toujours na moda yaki na Roi da Moda c'est que beaucoup de valeurs. Tous un bijou, tous un parfum, tous un nyonso boya, tous os elabino. Par rapport, toujours. Sejam bem-vindos nesta casa que é a Rua da Moda. Ok, quer dizer, isso significa que é a boutique Rua da Moda. Essa é a vossa casa. O que eu espero que não seja pela primeira vez e a última vez. A casa está aberta para vocês. Então, esta casa já anda aberta, mas só que estava em obra. Então, fizemos uma outra gestão para ver se vamos reabilitar a nossa casa. Essa é a Rua da Moda, é a boutique onde se vende tudo. Aqui se encontra tudo. Se encontra calça social, calça jeans, camisa, t-shirt, tênis, várias coisas, inclusive perfume, etc, etc. Então, sejam bem-vindos nesta casa. Então, vamos abrir a nossa champanhe para celebrar essa casa que é a Rua da Moda. Obrigado. Ok. Vamos a brindar. Abaixo, para levantar. Da moda. Sale mata makasi bala tebele banini. Bateka ba mapangu na mama. Boutique Rua da Moda. No Cassenda temos roupa para todos os gostos, marcas e bolsos. Não se esqueçam, Boutique Rua da Moda. Nala taka toujours na Rua da Moda, na casa Rua da Moda, au na Cassenda na Rua d'Auge. Nazana eloko moko na kokoloba keno eloko oyo esala impression moko ya makasi na sens nini. Soko na ebisi bino mbula na ngai na siri bato bakoganga awa na sens nini ke awa eza refuge surtout na bato surtout na mikolo. Soki okoti awa okopesa mbula na yo a partir ya biyema olataka bato bakondima te. Yango kuti oloba ke sona ebisi bino mbula na ngai okondima te. Yango na refuge na ngai ezalaka awa na Rua da Moda. Rua da Moda. Rua da Moda Emma Menga. Ezonsanga toujours jeune. Atoza mukolo, ozongi penda très jeune. Botolanga ndenge naza. Mais son âge na boka moi. Je suis né à 65. 8 mois 65. Âge ne bo pesa, bo betango machine. Metana ndenge naza, toujours naza na kati ya Rua da Moda. Donc Rua da Moda kanginde masolo, a na kati ya Cassenda. Rua da Moda soki ozui eloko, obeti na étiquette, obeti pena Google moni pena prix bimi. Ah? Obeti pena étiquette na da Google moni pena prix bimi. Na Rua da Moda. Ah, eza original. Ah, eza original. Na Rua da Moda, tous a toujours chic. Baisse soit bien, baisse soit qualité, baisse soit niveau. Donc pour là ta bien mon na bien faut na Rua da Moda. Bilamba original. Ya chinité. Ya basimanda ko pete vedi nyoso poto na poto. Sokoli. Bangelinge bimate bo mona te. Bio mo bo mona ni na kota kina miso tani na komi. Komi chic. Ah pena na moni veri. Veri so pena lelo lengo continuer carrière na yo. Ça va vino lataka. Tosi pena ndaka solo. Ndaka solo da moda. Da Rua da Moda approuvé pena ba tuke awasala musala kitoko. Non mais wana ndimi. Tena ndimi. Qualité pena. Ah le côté ça. Najara bilamba oyo linga. Yebi donc as que na batu pena juste qui lelo. Qui lelo pena so que on que nous arena we pena pas OK. Mais la ma. Regarde la photo. On l'a la photo. On est mort. Et là on est mort. Non mais on a confirmé chose ouais. En tout cas da Moda to sepeli pena makasi. Donc nzamba bakisa musala kitoko donc et qui ne pena bien. Alléluia. Et qui ne pena bien. Donc chose na posa pena kabidal. Ola tamenti ba biloko yo. Je comprends. Dans la Moda. Donc il faut pena la Moda Cassenda Kibokolo okoti toza. Mama makasi za pena mikili. Bazana qualité pena.
qualité danger tala babiloko eza ba qualité pene eza ya danger donc ndenge mpe tolingaka po tokosanganaka te oye okutani ngono okutani na ndoi okutani na lipasa te biso toa kabidal donc la mode c'est kabidal po a grand monde po makambo to eza awa chapeau makambo to oluka eza chaussette makambo to oluka bikini eza po a biso tobetaka tina suki la mode nde makambo la mode nde makambo so oza pena na prenda kasenda mayanga do mayanga mobimba so tuni la moda référence ezaka kibokolo kotiwa no moni la moda kama kino kasenda rua doge essa é a boutique Rua da Moda para tu que tá no Lucapa estás a trabalhar diamante queres vestir bem vem aqui é só tá localizado na Maianga aqui no Kasenda na Rua da Moda tem roupa para todo tipo de pessoas, se tu és grande, és baixinho, és fininho, tem casaco, se vais casar, tudo tá aqui, tem perfume, relógio, óculos em companhia, estamos localizados na Rua 2 do Kasenda, Rua 2 do Kasenda, Rua da Moda, é nós. Ouais, ça va parce que le jour déjà maintenant depuis Kala. Donc so muta koti awa, par exemple place bateka biloko original. Bateka biloko original. Awa original. Yemo vendre en Belgique, yemo mutera na bilamba na awa. Donc aibi makambo, weza domaine na ye. Donc ce to koti awa monde to lata toujours da moda. Ce to bisiki to lingi boye, ayela rabiso pende to lingi. Donc félicitations pour na commémorer sous ouverture sous deuxième fois. Mais ils allaient déjà. En tout cas, merci à tous. C'est que nous avons des modes, Massanangaï de Game, Misha, Vivi Masomba, Dobazé Belé, ceux qui ont été mis sur Norbo, ça n'a pas été KMK, Bamas Bazazé Belé. Il y a un moment de passer journal et l'Oawa et les gars bien par la grâce de Dieu. Boutique Roi da Moda, Zara. T'as un marketing à Zara. Ton a moda porque ton a boutique Roi da Moda. Ba fini so moda o alinga lati penza bimi unique pas bimi différent. Référence c'est ça moko. Chez boutique Roi da Moda. O nga na za fia kilelo nga yaka na boutique Roi da Moda nde to confirmer que za fia kilelo. Bueno kuta ali pasta wapi? Les sel Roi da Moda kaka. Ils ont là ça bat partout. Et David est-ce que confirmé t'es? C'est bon, hein? Toujours. Fantasy Assemblée à Zara. Nouvelle collection, na poto monde na tezola tama. Na katsa Luanda, okutanka chez boutique Rua da Moda. So plus panatolo au vend sango tado et ça net déjà. Ya oloba kutu mingi ezate, eza penza Assemblée chez boutique Rua da Moda. Chez nous, chez Rua da Moda. Olata sexy, olata responsable, nyo sur olata, eza a na boutique Rua da Moda. Venham, estamos em promoção, a promoção começou agora em novembro, vamos até janeiro, com tudo de bom, com tudo ok. Esperamos por vocês. Donc so muta koti awa, par exemple place bateka biloko original. Bateka biloko original. Awa original. Yemo vendre en Belgique, yemo mutera na bilamba na awa. Donc aibi makambo, weza domaine na ye. Donc ce to koti awa monde to lata toujours da moda. Ce to bisiki to lingi boye, ayela rabiso pende to lingi. Donc félicitations pour na commémorer sous ouverture sous deuxième fois. Masalangai tout ba yebi ngai, ba mona kendenga na lataka da moda a contribué à mingi. C'est que nangeza da moda, Masalangai de Game, Misha, Vivi Masomba, Dobazé Belé, ceux qui ont été mis sur Norbo, ça n'a pas été KMK, Bamas Bazazé Belé. Il y a un moment de passer journal et l'Oawa et les gars bien par la grâce de Dieu.